Ozali ebele pona kolanda Kanibe News ya moko na lelo nazali na esengo ya ko présenter bino numéro ya Kanibe ya moko na lelo na cadre kaka ya ba fête ya papal oyo tozali na yango nazali na plaisir ya kokuta na bino tikete kimia na nzambe boboto ingela na mabota na bino nyoso. Mes munene esalami bongo moko ya lelo oyo Pape François ye moko mutu azalaki wana pona kote ya jeunesse ya République démocratique du Congo. Caméra ya Kanibe ezalaki wana pona kozela bino ba image ko servir bino na bandaku avec impact na idéologie. Na ba masolo ya plein awa na République démocratique du Congo ezali ko continuer kaka avec impact na idéologie mokolo ya lelo le 2 février 2023 Pape François a kouteni bongo na population tope ba jeunesse ya République démocratique du Congo awa na stade de Martyrs ezalaki plein à craquer kutu batu msuso bayaki mwa retard bazwaki moye ya kokota te pona kati ya stade plein ezalaki à craquer Pape François na jeunesse ya République démocratique du Congo bazalaki kuna na mesi monene oyo esangisaki ba jeune union surtout ya République démocratique du Congo na message ya Pape François asengi na jeunesse a perdre espoir te elika ezali pe alobi lisusu lutte contre la corruption alobi na batunyo surtout bazali na maboko milai contre mbongo ya mboka mbongo ya République babibenda maboko na bango wana po boye ezali malamu te pona avancement ya pays mais et les gars qui bongo avec impact na idéologie. Ça fait 38 ans depuis Pape ya Tilelo. Nous essayons pour ya Pape biso ba jeune racial et pays mobile ba kambo kaneza ba sécurité to yaki ya biso avama poto ba limite quand Pape ya koti na biso poto sante ya moto ozilandela ka libanda et Seigneur Toeba mokolo ya liboso Pape François asolaki na ba mama oyo bautaki Nord Kivu esika wapi ba mama basalaki message na bango bazalaki ko expliquer Pape ndenge nini makambo lekaka kuna na este ndenge nini bango bazalaka violer kasi Pape asalaki message oyo pona koloba ete mwasi azo mériter lokumu batombola ye to balengela ye tolanda message ya Pape François. Très simple. Moi, je m'appelle Aimé et je parle au nom d'Emeda Mwakarungulu, originaire de Bugobe, groupement Chirunga, paroisse de Kabare, archidiocèse de Bukavu, au sud-ouest de cette grande ville. Emelda est à côté de moi, mais ne parle pas français. Je vais lire la traduction française de son témoignage en Swahili. Des rebelles avaient fait incursion dans notre village de Bugobe. C'était la nuit d'un vendredi à 2005. Ils ont fait incursion dans le village, prenant en otage tous ceux qu'ils ont pu, déportant tout ce qu'ils avaient trouvé, leur faisant porter les objets qu'ils avaient pillés. En route, ils ont tué beaucoup d'hommes par balle ou au couteau. Les femmes, ils les emportèrent dans les parcs de Kaouzi-Biega. J'avais alors 16 ans. J'ai été retenu comme esclave sexuel et j'ai subi des maltraitances pendant 3 mois. Chaque jour, c'est 5 à 10 hommes qui abusaient de chacune de nous. Ils nous faisaient manger la pâte de maïs et la viande de chair des hommes tués. Des fois, ils mélangeaient les têtes des gens dans la viande des animaux qu'ils nous faisaient manger. Saint-Père, c'est avec une joie immense que nous, survivants des atrocités et autres catastrophes, prenons la parole pour vous présenter notre sincère reconnaissance
et nos remerciements pour avoir effectué le voyage vers nous, malgré vos multiples charges. Chers frères et sœurs, enfants des Luturi, du nord et du sud Kivu, je suis proche de vous. Je vous étreins et je vous bénis tous. Je bénis chaque enfant, adulte, personne âgée, chaque personne blessée par la violence en RDC. En particulier, chaque femme et chaque mère. Et j'ai pris pour que la femme, toute femme, soit respectée, protégée et valorisée. Commettre une violence sur une femme ou sur une mère, c'est l'affaire à Dieu lui-même, qui, d'une femme, d'une mère, a pris la condition humaine. Natango République démocratique du Congo awa na Kinshasa batu nyonso to bazali canaliser to pe focaliser na arrivée ya pape to pe ba messe oyo Pape François azali ko sala awa na Kinshasa kasi na ngambu ya banguna kuna na Rwanda Parlement evandi pona kolandela landela depuis ba colon ndenge nini bakataki ba limite po bango esengeli ba récupérer territoire oyo ezali ko appartenir na Rwanda. République démocratique du Congo, mboka o elula na yango ba feti, mboka o elula ambiance batu nyonso tu ba balusi misu na bango kotala arrivé à pape kotala ba messe oyo Pape François azali kosalisa awa na République démocratique du Congo. Kasi problème ya este ba sali lokola ba bosani mutukuto azali kobeta tali susu lisolo ya est République démocratique du Congo te ndenge ezali toujours attaqué et pas y a ba rebelle oyo Rwanda azali kotinda awa na République démocratique du Congo des autres ezali ko continuer kaka makasi lokola ba konzi ya République démocratique du Congo ba kotina bango na ambiance papale ba azali ko tambola to pe koloba loba makambu ya papa awa oleba kipe makambu ya est République démocratique du Congo kuna na Rwanda. Parlement na bango evandi pona ko calculer banda e bandeli ya époque coloniale ndenge nini ba kolomba kataki ba mabele ya chaque pays. Bango na Rwanda balobi boye esengeli ba récupérer territoire na bango to pe mabele na bango oyo ekota na République démocratique du Congo. Guerre oyo este ekosila kate jusqu'à ce que Rwanda ako récupérer ka mabele na ye oyo ekota awa. Parlement rwandais ba vandeli dossier oyo kino aseke ba kozwa solution tope ba kozonga na jeunesse ya likambo tango ba kolomba zai ko katela batu ba mabele awa na République démocratique du Congo feti papal ezali ko continuer na yango avec impact na idéologie awa batu bazo kipeli sous le soleil STT kuna tango ba kozwa ba stratégie biso to kobelela ka communauté internationale bokote la biso likambo oyo Rwanda zali ko take biso bofongola miso oui. Boye ya pape awa na République démocratique du Congo et pesi batu mususu kopu tala lelo oyo ba mama ndenge ba fongoli l'établissement liboso ya stade des martyrs pona kote kabiloko oyo kaka ezali bensine ya Pape François awa na République démocratique du Congo. Caméra ya KNB ezalaki wana na terrain pona kosola na ba mama ndenge bazali ya kosepela balobiete pape lokola ye awa biso pe tola fandiki miate tolali pongite yango esengeli biso toluka mongo na cadre ya kala ingangu kala technique. Article 15 na République démocratique du Congo ezalaka na yango partout eloko nyonso te kosalama na mboka ekomaka na yango cop lelo awa Pape François azalaki na rencontre na ba jeune ya République démocratique du Congo na stade des martyrs kasi batu mususu ba komisi yango wenze kutu balobi na kati ya martyr mai oyo batu basombaka 500 francs kuna etekami 1500 francs ba mama bache ba polo ba maputa ba drapele tope ba badge ya Pape François COP ezali kosalama awa avec impact na idéologie yoka ndenge babeti c'était nauti kasavubu awa sur Birmanie Kasangulu numéro 23A naza mutia mukristo ya paroisse ya Christ ya Roi nga mokonde na imprime yango nazolinga ke mutu nyonso oyo aza lisusu na liputa te ou t-shirt te aya epa na nga omoni ke eza kitoko en tout cas oyo aza na besoin ya maputa oyo
na ba Lacoste t-shirt aya epananga nga mama importance. Ça fait 38 ans depuis pape ya ti lelo nzana esenga koyamba pape biso bagene paracial pays mobimba bakamboka nde ezala basécurité toyaki ya biso avama kotokota balingi te pape akotima biso tokota yango tozilandelaka libanda totala na batelefone me totati papa okende pete mpe tozomi. Événement nyonso tu na mboka epesaka mwa luyalu moko boye yango awa na République démocratique du Congo bato mususu pe ba profiter yo zalaka yuma kovanda na ndaku kaka musala kosenga batu osombelanga mai o nazali kokoka te banda tongo na lete tala baninga tangu bayoki événement za na mboka batelemi baluki ndenge nini bango pe bakoki kokotisa na baposhi na bango po ba vivre malamu na mabota na bango. Et sali bien na ba mabota mususu arrivé ya pape awa na République démocratique du Congo. Kinshasa, eleki partout. Oui! Mwana mboka Augustin Ayimba oya mesana kopesa conseil totoli asali message oyo sensibilisation ya makasi oyo asengi na ba congolais nyoso tu babatela nkita ya ekolo. Mapinga ya République démocratique du Congo, Congolais nyo sotu esika ozali telema o défendre mboka na yo, wana ezali bosenga ya mwana mboka ya solo Congolais ya solo Augustin Ayimba oyo azalaka na Suisse, azali éducateur social ye abeleli na ba Congolais nyo sotu telema esika ozali o défendre mboka na yo. Gouvernement ya République démocratique du Congo bango bazali ko continuer kaka na ba négociation kasi Augustin Ayimba asengi na population nyonso tu ya République démocratique du Congo telema kota makambu oyo o défendre mboka na yo. Yoka mwana mboka Augustin Ayimba moto ya mayele ya solo ndenge azali koloba. Est à Congo, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. On en a ras-le-bol. Boza basina bango te. Batouana bayaka ko aider Kabila père akota na Congo et comme les Congolais ngambo hein nyongwani nango si la raté lelo na kota na télévision ba mama na kota ki baba ba koko batu no so libanda parce que batouana balinko l'acheter ba voisin qui ne sait quoi balinko l'acheter ba pour parler rebelle diplomatie belé baza ko to saté et puis entre temps bosa ba koroana peuple ay bakaté bokendeka un groupe de personnes bosa d'accord peuple Namboko Suisse, accord nous au peuple à informé. Alors que l'État Congo a traversé normalement un pays sérieux, il n'y aura pas d'élection. Parce qu'on est agressé, le monde entier le sait. Ceux qui ne peuvent pas minérer, il y a un convoitisme, il y a un Congo, il va mieux que le Congolais. Il y a des techniques de s'infiltrer, militaire Congo, on sait tout ça. Trop, c'est trop. Il est temps que les Congolais se réveillent. Il est temps. C'est le mot que Kabila appelle ben ça va zibamboyen. Ma soleil change à face. Autant bazangungu. Tangu a bengani bango ba iko répliquer lisusu. A ben ça va zibamboyen ba na face à koider ba congolais. Ne ba marocain ba na kota kata na zala kanga mokuna. Nilikuwa kule. Ba ka ko défendre c'est school. Ma soleil sila kata kota kimatilo. Trop c'est trop. Il est temps. Ki batona bazonge pa na bango. Ça quoi mutakota na fenêtre na yo. Azinda ko na yo. Beaucoup plus qu'on négocie na yabima. Mais non, 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 bimi ça y est. La logique c'est simple. Vous voyez bien agresseur, nous sommes dans la stratégie, nous voyez bien tout. Réveillez-vous, défendez la patrie. God bless RDC. Soki na ndenge ya diplomatie esimbi te, soki na ndenge ya ba négociation ezali kosimba te, Augustin Ayimba asengi na population telema o défendre mboka na yo, soki pe okende armée. Kende armée pour na ko défendre mboka. Soki pe esengi ke population nyonso na Kinshasa, Bandundu ya ba province nyonso ko kende na Nord Kivu pour na kokota na Rwanda pour na ko défendre mboka. Congolais telema mwana mboka Augustin Ayimba asengi na population nyonso to se mobiliser pour na ko défendre mboka na yo. Oui! Beltesco azali ko conseiller ko servir la population ya République démocratique du Congo avec impact na idéologie toujours.
mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti responsable bandeko nyonso basungaka bana mpo bazonga kelasi Beltesco mpo momesano ameli bino bakaye kitoko babengi bakaye yau ya Beltesco oyo ezali bakaye réussite bakaye oyo mwana so akomeli yango akoechouve te mpo ezali bakaye ya réussite bakaye oyo couverture ezali makasi bapapier ezali pembe ligne de page ezali kitoko epuis surtout beteni ezali sur kitoko makasi oyo ya magasin na biso ya Beltesco eza na zone na monene kosomba bastock nyonso bolingi kokende bapoint de vente nyonso ya Beltesco l'intérêt à payer na basucursale pourquoi pas awa la Kinshasa na badistributeur bosoma bakaye kitoko oyo ezali bakaye ya uya Beltesco et surtout stylo na biso ezali stylo simba ezokuwa ezokoma bana balingi yango mingi mbongo ekomi ya botangi yo moto alingi kosala badon na baekole yaka kosala baréservation na service de commercial en tout cas bakosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers yao de la société Beltesco et stylo kobosana te balobi tangu ozali kosomba kaye yao vérifiez bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Jekoko Mulumba, alaki batu nyonso tu batonga babar na ba terrasse na bango entre avenue du Stade na avenue Oshwe abakoya kobuka bango dans 48 heures milengelaka déjà. Voilà, nous avons na Bandal précisément na 24 novembre au Yebani renommé quoi 24 novembre. Mais beaucoup yebate que tout na 24 novembre. Quand je vous dis que na Kinshasa la police est quasi inexistante, je pèse mes mots. Kinshasa bopeto okaka ndenge ezali kosalama Kinshasa esengele zongela robe nango to pe kombo nango ya kala ndenge ezalaki Kinshasa label na yango vice gouverneur de la ville ya Kinshasa azali kovanda kimia te ye azali ko continuer kaka na musala ndenge esengeli po Kinshasa lumière emonana po Kinshasa ezonga na propriété na yango ya kala na yango vice gouverneur ya ville ya Kinshasa Jekoko Mulumba akitaki bongo na avenue du Stade awa croisement avenue du Stade na Oshwe esika wapi bar ya mwana kini ezalaka pona kopesa bango 48 heures mutu nyonso tu oyo asala bar na ye na balabala ya leta esengeli alongola biloko na ye po dans 48 heures kobuka ekosalama awa soki ozali te a etalio o mbongo nanga na cheki na coin awa ebungi vice gouverneur déjà alobi ba o nyonso tu batonga pembeni basali babar na bango na nzela ya leta bayeba na kolongola yango po Kinshasa esengeli engenga lumière esengeli emonana nzela etikala polele tala ndeti awa na bar oyo bazwi batonga likolo ya kanivo o esika bakanga yango ekoma espace na bango na bar vice gouverneur abeti sete boue tozana commune na Kalamu na Matonge avenue Stade awa croisement na Oshwe awa toza pasa babengaka mwana kini Tobukaki awa mitindo biso te même loi parce que bazana balabala ils sont sur l'emprise publique mitindo o tozui ke batu nyonso oyo batie ba bar na bango ba terrasse na balabala ekolongwa o alinga teka masanga amilu ele lupango na ye to asala lupango na ye ateki masanga na ye asali et puis en vendant ba masanga wana boye bakia makambo pe ya nuisance sonore ezali oyeba era kobeta muziki na era kosukisa muziki na yo awa plus grave na mona kin bota la caniveau za na kati ya lupango ya komisi lupango na ye kasa balaba ya leta zwa caniveau a bota la caniveau
Nakata Lupango. Jamais vu. Caniveau Nakata Lupango. Les gens doivent comprendre que l'État Zali, l'État au Kélébino, vous allez comprendre que Namoko l'État Zala. Nakolongwa na ye wana asuka kiwana te akei bongo na 24 novembre kuna na bandali esika wapi susiate ya la police e koma nango parking ya mituka na esika babatela batu bango ba préférant na bango ko batela mituka yango gouverneur de la ville akitaki awa avec impact na idéologie pona ko rappeler bango susiate ezali parking te esika wapi mutasengeli ga bomba mituka na ena oyo kufa na oyo malamu na kati ya la police nesika o policier akende kokanga tope akabola bato bazali kobunda policier ko préférer abatela mituka po libanga ezo yango te vice gouverneur alobi boye ba mituka na sociat ko entreposer la moto botala danger ba moto ezani so mituka za la police zanini soki ku nezo sama na ngambo la police akotika poste na yete po akende ko sa intervention ako préférer ko protéger ba moto bato ba simbisiye ba mituka bato ba simbisiye eza mawa bo eza soni mingi na mawa bozwa image zo ba image batu nyonso batia ba terrasse ebima libanda na balabala na Matonge na Kasavubu na Lemba donc na Kinshasa mobimba boyeba ke toko s'occuper na bino à partir de la semaine prochaine déjà to banda ki nango to ko amplifier action à partir de la semaine prochaine soki to buki yo moni ko na relation na général moko na colonel moko na magistrat moko ozongisi yango yeba ke mbalo to ba ko buka au futi na ba amende botala pendant les causes à boite abi bo tuna bien la police ezawa mais salité zawa ba mituka mususu esebeta ta ba 3 ans ba 4 ans elonga ta ba buni ba maba bon sarate biso moto mo sala salonga terrasse nyoso biso terrain auto bandai ko vanda so mulungeza to cheba kito zo vanda banda la police etala salité biso ne bati ko vanda na mama pango to komi ko boka ba mabanga poto soigner a donc to zo souffrir makasi surtout so mbule beti to lega to komo la ka ba bute koma ande il faut matana bot ba mema bino moi to kene misale zati ata musama to setala nete za a nyoso to o il faut la intérêt za principal il faut bat bali metala nete za ba cheba na butu donc to zo comprendre que makambo ya boezala kaka na République démocratique du Congo précisément na Kinshasa bawe wa bamoni Pape François azali koleka sur 24 bango pe balobi bas corté Pape François ti na place ya okende kolala totala élément oyo ezali kopesa soni na mawa Kinshasa eleki partout makambo ya boye ezalaka kaka na Kinshasa. Pape François akon mokolo ya le 1er février awa na République démocratique du Congo population nyoso tu bayambie avec impact na idéologie. Bandeko oyo batonda bolingo bayebi ndenge nini bayambaka batu. Tango Pape François akomi bongo na 24 bandeko la biso bawewa bakoti na bango na sima ko landa Pape François pona kokende kotika ye kino esika oyo esengelaki akende kovanda kasi kokota na bango na sima tala ndenge la police abandi ko benga na bango na fimbu ndeti ba misusu basala accident bandeko na biso bawewa boye bakape makamususu o bozali ko sala komona autorité munene boyaleki bino pe na sima bozali koleka na ba moto pi ezali ko sala bien te po na lokumu ya mboka boye bakape makambo zo sala oui. Et c'est bon 6 ans depuis Sphinx ya limité Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikaki mokili banda zongisa molimo pa ya tata et c'est bongo 5 ans micro ya Kainibe et solola ki na population na tina na ye
Le 1er février 2017, c'est 1er février 2023 et Salibongo 6 ans depuis Sphinx ya limité Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikaki mokili oyo ezongisaki molimo epa ya tata. Et sengeli toyeba Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali opposant oyo abunda ba ane ebele pona démocratie awa na République démocratique du Congo poto lobela alternance tope ba vote awa na République démocratique du Congo ezali bongo komba oyo Etienne Tshisekedi amena banda époque ya Maréchal Mobutu aye nango na époque ya Mzee Laurent Désiré Kabila a continué nango kino na époque ya Joseph Kabila Kabange. Etienne Tshisekedi wa Mulumba abunda pe pona multipartisme ekoma awa na République démocratique du Congo na baligablo ya mike oyo ebima okomi kaka ministre okomi kaka député mbala moko oke kosala parti politique na yo mutu oyo asala ete makambo wane koma na facilité awa mutu oyo asala ete création ya ba parti politique e bota malokola mayebo na République démocratique du Congo et ezali bongo Etienne Tshisekedi wa Mulumba na yango micro ya KNB evandaki kimia te etambolaki pona kosola na population selon ba souvenir oyo agarda pona Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Etienne Tshisekedi wa Mulumba aza vraiment tout. Celui de l'autre parler de la démocratie, tout le monde parler de l'alternance. Nous avons venu en jeu pour la Makamwana Yowana. Pour comment appeler le monde beaucoup de ceux qui ont été en ok? Pour tout le monde à côté de l'IMPR. Et comment coup donc parti bon moko dans nuance comment qui IMPR. Mais tu me tournes mais autres du royaume. Tu me tournes Moutabon coup le pouvoir. Moutaboye on ne parlera plus des élections, on ne parlera plus de la liberté d'expression autre comment dans l'élo. Ok? Mais il a fallu un monsieur Abima pour résister Pierre Bouyabilo. Il s'appelait Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Il faut adopter moi loi moko pour le 2 février. Tout comme c'est une journée chômée payée férié. Kabila les peut venir militer. Kabila les peut venir à 4 ans. 4 ans pas kenae. Aïna 97 2001 kenae. Mais l'autre PC tout. Tu peux le mausolée le 17 le 16 janvier mon la mausolée. Tu peux ça une journée comment férié. Mais tu vas militer. Mais wa Mulumba tozo ki mané bambango na ponga bi awa. On peut comprendre. Bazo maltraité biso ba marche kaka pona tozo auto comment koza lelo l'autre sur ba carte électorale batu ba milita pona biloko nekota yeyo to vani na mbula mais journal lelo ça fait do parlement pena bosunga biso le 2 février et comme journée chômée payée hein pour to reconnaître ba fait ya batu kana ebisio kabla le peut vani mingité to vani mingité mais wa Mulumba pena to vanda na ye ville morte carton rouge carton jaune to ke na stade ba beta be match e beta ma baso ba beta baboyito meeting salama parce que mutu bongo a marqué na bo mwana na biso hein ngata na mwana mokina ba 91 wana to ke na ba grève o yebi ba année blanche hein ba ville morte ye wana donc type wana il nous a tout donné et surtout tel le cadeau le plus merveilleux après Sibiso Mouko Tombolo Mobutu a les 30 ans de pouvoir, mais a réalisé exploit dans 20 ans au pouvoir. Tu comprends? A eu pouvoir en 65, mais 20 ans plus tard, en 85, a parvenu à faire déplacer Pape. Kabila, Moana, Joseph, Raïs Kabange, pendant 18 ans de règne, a coquille à faire déplacer Pape. Vous comprenez? Tout le monde a une navette, maman lui va dans Vatican, mais François Aboya Koya. Mais Mouko Tombolo Fachi Béton a réalisé exploit dans 4 ans à Pamba. Papa qu'on fait déplacer pas besoin de ça faire tu comprends? Mais ce qu'on Fachi a réalisé exploit dans 4 ans à Pamba. Au bout de ça 20 ans, au Raïs Kabange malgré 18 ans, mais ça l'a côté, mais Fachi a réalisé dans 4 ans. Papa, mais photo féliciter Moutabongo. Les cadeaux au Vesfink ça fait sa bisou. Papa politicien, maman politicien, tangu ozali ko sala politique et sengeli oyeba ko bunda les bons combats et zalate pona ba poche na bino. To pe intérêt moko personnel oyo bozali na yango kasi ya population te sala musala lokola Etienne Tshisekedi ndenge ya salaka lelo oyo ba fruit na yango emonani boyende ezali malamu mingi pona population akanisaka yo na sima oui soki ovandi kaka boye baye ko informer yo mwasi to mobali na yo bakangie na la police po azali ko bundela mbanda yo ko sala ni yangonde ezali motuna oyo micro ya KNB ingénieur Agape Kachama na jetu kibala bazalaki na terrain pour na kozola bino ba réponse ya bato omoni même bakoko na biso balobaka na biso libala ezali nzela ya non retour il faut ko yeba kokanga motema na kati ya libala ato mkuti mobali na ona mwasi bavandi yotika
ato menacer bango otiki bango bakena ndako ya mobali akozonga osila nini yo na ye yeke obanda ko menacer mobali na yo na balabala na miso ya bato osima bo banda kobunda esalema bongo to wana kokitisa mobali na yo na okende si s'agit kofuta mbongo po batika ye na kofuta mbongo me ngana ende to osila na siko na ndako po akoexplike ngai ebandi ndenge nini ake kowela mwasi na mutu biso tanke na ndako aza na mwasi na ye ezalaka te misiko mpona couvrir ye ifo kaka nabimisa ye place wana na otika ye te eza boye papa nanga parce que eza papa bana nakosala zuwa nakosala matata makasi mais nakodivorce na mobali nanga te eza mpenza impossible parce que bana déjà bazali ata soki mpe tobotaki te nakodivorce mpona likambo wana te mais nakobanda kosere esikomo makasi soki boani ndako moko c'est justifiable okende kosalela intervention soki abala yo officiellement c'est justifiable oke osalela ye intervention obimisa ye mais soki abala yo te boza na copinage oza na droit ya okende obimisa ye te parce que aconsidere yo te ake kobundela mwasi mosusu ça n'a pas de sens oza na droit ya okende obimisa ye te faut les femmes toyeba kose respecter toyeba dignité na biso ya kibomwasi toyeba komitisa na esika na biso mpo mibali barespecte biso soki boza na ndako moko papa ya bana na yo abala yo eza problème tokoki kobimisa ye na kasho mais soki ezaki abala yo te bozovivre ka boye famille bayebi ye te yo mpe mpe na bango bayebi yo te oza na droit yoki obimisa ye te otiki makambo na ye asala makambo na ye parce que arespecte yo te premièrement parce que ayebi ke bozalaka na ye me ake kobundela mwasi mosusu baweleli na mobali mosusu oza na droit ya kokende kobimisa ye te soki oyo abala yo légitimement c'est que alingaki yo yango abali yo parce que moto soki abimiseli yo mbongo na atangeli yo mbongo na ye abali yo officiellement c'est que alingi yo makasi bamambo oyo ake kobundela mwasi mosusu eza nango kaka baaccessoire mais yo nde oza na ndako yo nde oza la reine mais soki abali yo te bozaka dans les copinages mino nyonso bozoyibana oza na droit ya okende obimisa ye te mais soki abala oza na droit ya okende obimisa ye nakoki koya te soki na ye seke na mobali azoba non nakolimbisa te parce que ti ake na susi ati ake na dossier ya makambo ya mobali alors nga seke nga nakoki na ye te alors il faut s'engager na baengagement na ye oyo aponi lepa na nga ala bobo oyo lobi ala reine mago ala bobo bon mobali oyo alimbisaka mwasi nzambe asali muna lolenge na ye chacun a son ndenge mobali na mobali ya na façon na ya vivraka ya na mobali aza plein d'esprit ya na mobali oyo aza esprit moins donc ala baye kende zwa oyo esengi ya yo kende oyo akolimbisa na ndenge na ye bo oyo tokokani te moto na lolenge na ye seke ye alimbisi na ndenge na ye me nga mpo na nga alabai mpo na susexe na ye do nakutana esu na mbanda wana ekoma dossier ya nga na mbanda wana me nga na kati wana na na dossier te dossier eza ya bango omoteke nga nde nabimi salita mobali nabimi tina kwani nabimi la voirie suis comme la voirie comme poubelle na tina te na place yana même bamagistrat so baotala likambo baotalaka o mobala ndenge nini cause etali ete concerné ete omoteke nabimi fou d'amour kasi tokoloba kaka boye na ndeko mwasi to mpe ndeko mobali makambo ya boye ezali normalité etake oza na mwasi na yo to mpe oza na mobali na yo kasi makambo ya kozwa pine réserve mosusu libanda ezali normalité ya boye ezali kitoko te kangamba na mwasi na yo ozali na ye zala mpe kaka na mobali na yo oyo ozali na ye tika makambo ya double sim ezali kitoko te Kinshasa et l'équipe partout. Oui. TikTok ya mokolo na lelo ingénieur Agapeka Chama abongiseli biso Tantine oyo azali kopesa conseil et pa ya ba jeune fille azana aja muke kasi apona camarade ya mokolo camarade wana akoma kopesa ba conseil ya mabe contre mobali na ye oyo avivaka na ye. Tolanda. Leknanga boni wa malamu yo mutu oza na relation na yo na mobali ya age na yo oyo kosala relation na ngai ya Sidonie nga nakomaka kobombarde yo matoi yo a mwasi kitoko
mobali no wana nga na comprendre te ndenge aniokolaka yo na tai no wana mpenza okoki kosouffrir bongo yaya votika na ya mobali no wana kanga na liboko ya otala biso na wenza bitula omona combien de basi kitoko avotika na ya François na wana kanga na ya François boye banda ko calculer ya Sidonie azopesa o makambo tala cimenterie munene tala atonda mabimaka na mibali ya bato leki nanga kanga matoi nazalaki na esengo ya koyeba ete bozalaki ebele mpona kolanda KNB News ya mokolo na lelo surtout na baperiode oyo Pape François azali awa na République démocratique du Congo. Ngai nazali na plaisir ya koyeba ete na bandako na to pe na babiro na bino bozalaki ebele mpona kolanda KNB News ya mokolo na lelo. Tokutani bongo mokolo ezali koya. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no